Bonjour, bonjour, bana Nzambe, ezanga susu maman Nathalie, maman Elaja Nathalie. Pourquoi malamu, tongo malamu, mukolo malamu, pa na bino kuna. Na yesu susu ko partager na bino bolamu oyo. Oyo ezali bolamu elekana ki mwa kala na ye kosola na bino en tant que corps du Christ, na ye kosola na bino bana Nzambe pona ko yeba ko rectifier mo eloko moko moke na bongami te mutu na mayele lokola bino bozali bato na mayele koleka ngai nga nazali eloko pamba nazali oyo mwana mosala na Nzambe nazali sentinelle nalingi kopartage na bino ezali mwa bamessage tozwaki yango mingi presque basali na Nzambe mingi basentinelle bazwaki message oyo nalingi koyebisa bino kosouleve mwa point moke nayebi te soki point oyo ekoyeba kosunga mwana Nzambe moko na moko point yango ezali nini nalingi kosunga Nzambe apesaki ngai mpe message wana oyo bana na Nzambe mingi biso bato ya race oyo ya mboto mwindu tokozonga na bamboka na biso tokozonga na baplace oyo biso touta oui ezali malamu mais nalingi koklarifier mwa eloko moko moke basali na Nzambe mosusu bazwaki bamessage wana babetaki mpe batangwa na internet babetaki kelelo na internet mpona kozonga na bato na bamboka na bango bauta mpona kozonga na bato na bapeyi na bango bauta ezali malamu ezali mabe te mais eloko ngai naye kotombola mwa point moko moke nayebi te soki kosunga ndeko moko oyo azali kolanda video oyo naye kobeta point na sens ke non na moment oyo ngai nasali déjà une année na mboka na Kinshasa mais nazali komona réalité oyo ezali kolekana awa donc tozala bana na Nzambe bazalaka bato na mayele lere Nzambe apesaka message apesaka biso mpe bososoli apesaka biso mpe mayele ya koyeba kocomprendre mpe ya komona réalité makambo mingi bazali kose prepare mpona kozonga na mboka me ngai na kosenga na bandeko nyonso to bana Nzambe baoyo bakozwa libakwa koyeba kotala video oyo me avant kozonga na mboka soki ozali na bana ozali na famille ozali na libota kuna bien ozalaka yo moko na kosenga na ondeko na ngai zwa ta ya préparation bozwa bata ya préparation boya ngulu te na mboka na place songolo Nzambe akozongisa na mboka na olingi kozonga pamba te na bamboka oyo longwa kala neti exemple na opesa na mboka Congo bandeko na biso ya Congo Brazzaville bandeko Angola bandeko ba Africain nyonso tu bamboka oyo biso tolongwa kala totika kala eza na ba réalité mosusu na bato lokola biso bato lokola ngai ba oyo baza na ba famille oyo eza na makoki ebele botika bandako boza na babiloko na bino bokoki na bino koya mais soko yebi keno ozali moto lokola ngai ki oza na place moko ta kotia mutu oza na place musala moko te enkami moko te okoza nango na kati na mboka oyo po te ba ko vivre nango ndeko mwasi be ndeko mobali ndeko leki de liaya zwata ya koyeba kosala préparation na yo zwata ya koyeba kobongisa soki oza na terrain te somba terrain luka moto tia alandela yo misala soki oza na pete oza na moto akosombela yo terrain te olinga na sunga yo boyi kocontacte ngai na kosunga yo tokosola ndenge basere na bafre basolaka na kati na nkolo parce que ezali facile te kozonga kaka na place oyo oza na ndako te awa vi na Kinshasa ezali facile te vi na bamboka oyo totika eza facile te nde tukumi mpe na libanda place touta kuna mpe eza facile te il faut ozala mosala oyo epesaka yo salaire mpona kosurvivre na yo mpona kolia na yo po surtout likambo na transport surtout likambo na transport ana Congo na Kinshasa transport eza na problème nazomona pasi mpona transport yo oyebi keno oza na makasi ta komata na transport public bio fa oza na famille te kaza na mutuka po ta sungo na transport luka kobongisa luka kolengela ndenge nini ya kozonga na mboka ngai nazongi awa parce que nayokaki mungongo na Nzambe mutatindaki ngai eza na ba place o Nzambe amemaki ngai na zamba kuna kaka ye mutayebaki ye mutazali kotambusanga yango makambo ebele nazo kosankite nango te lere Nzambe aza na ye moko akoyeba kobongisa po na ye pote o vivre malamu mais yo oyo ozaka na bana omenika bana olongoli bango na bana kuna yena bango oza na ndako te oza na terrain te vie ya kofute déjà facile te soko oza na mbongo te soko oza na musala te liye boye bandeko oyo bazwaki ba décision bozonga na mboka bozonga na mboka eza nango malamu mais boye ezala sûr que non avant koya awa moko na bino atika nano kuna ozuma makoki osombi terrain otongi oluzwi mpe transport na otie na mai ekomi na mboka Congo po ozuma eloko moko quelconque osali po ete bakopesa oyo mbongo po ete bakopesa oyo un camion ya chaque mois bia mikolo nyonso te
biloko lokotamaka awa to na Congo nyonso te so mama eloko ofele na kanisa na zokaka pema na bombo nzamba azali kopesa ngai na kobatela nzamba batelaka tout ça s'achète comme kuna na mboka libanda tokendaka musala tosala musala tozwaka sale babili ndenge tofuta kuna pe na Congo eza na babili nango babili bata français babengaka ngoni bata français babenga babili ba facture eboya bandeko na ngai bosala na mayele na nzambe Yesu yemoko na Bible alobi na biso ni Yesu alobi na biso na keyi ko bongisa place na ndako na tata bisike ezali ebele akenda ko bongisa place liboso po te nini akoya kozwa biso abina keyi ko bongisa place soki Yesu asilisi mosala akenda kosala kuna likolo akoya kozwa biso na corps du Christ tout comme pe yo po ndingi kolongwa na kuna yaka na libota na yo na bana yaka ko bongisa na lisika awa yaka ko tia ba biloko ko établir ba misala moko eloko moko ngo oyo banda ko yaba kopesa yo lisungi oyo ezalaki na ye ko partager na bino bana nzambe pona ba décision ba to kozonga ana Kinshasa bien na mboka quelconque utaki na bande ko na biso no na kati na Afrique eza malamu mais kanisa est-ce que tika kindako kuna est-ce que famille batonga ndako basana makoki ba ko yamba na libota na pe ba ko leso tongo midi pokwa pe ko vivre malamu ko za na transport soki ozana ngote leba ko bongisa yeba ko bongisa transport nao yeba ko bongisa terrain otonga ndako pote na libota nao bome mabana pamba bongo te na mboka Congo surtout babana obeso to boti kuna na libanda awa be biloko noto ezali ba supermarché ezali ba supermarket ezali mais biloko ezali double cher par rapport na biso kuna boyebi ndenge bana biso baliaka kuna na libanda bana biso balingi ba biloko oya ya kuna parce que babotani kuna baliaka biloko kuna yoko ya na alelo na tongo pesi ngai na poko pesi soki misili na butu kuna opesi babenga ni masangu akolela yango te parce que ba mesana ba biloko na bango ba biloko ngo pe ezali awa mais eza siko cher makasi yo para yo papa yo mama yo ndeko mobali boya ko bongisa liboso pona ba condition ya bana mais na ndimi pete bana ngo biso boti kuna libanda ba kolinga ko ya kovanda awa nzambe ka ndimi to kosimba bango ezalaki bolamu o na partager na ko rectifier mukie na batnoto lobamaki na mondo tie bazo sala exode zo salma oui exode za liboso te exode salma pe na tango akala parce que bible lobi na biso eloko moko te asikeza na sena mo notre ongana tozali ko vivre o mukile ezali ko se passer de lo oyo eleka nango banda kala parce que eza makambo deje ko mama esalemaki na bataya kala na bato na bavivana na tango akala pe esalemelaki bango na temps oyo pe kosalemela biso na ndenge tofana na sena mabele kozela ti mokolo Yesu Kristo Masia akoya kozwa biso oyo ezalaki bolamu tata atiaki nga na motema na partage na bino bana nzambe oyo noto baza na likanisi ya kozonga na bamboka place bisika na bisika parce que touta ba bisika ebele na mokili mobimba bamosusu bakozonga na Mexique bamosusu bakozonga na Chine bamosusu bakozonga bamboka ebele fuko yeba kokanisa komema bana kaka bongo te ape ba classe za cher makasi boyebi ba classe na biso bana o batanga kuna ezali ba classe moko penza ya mutu ya makasi mesiko classe ni nango olinga ko comparer na classe o bana bazotanga kuna libanda nzambe kaka sunga biso maana likolo na biso nyonso to bondela nzambe wana ono to mabeko ya nzambe ayebele pourquoi to kumisa parce que bible lobi na biso mabena malamu to kumisa nzambe tiki nzamba zo lokumu na tiki nyonso to na maboko na ye pe na tiki yo muto kolanda video oyo nzamba sosolisa yo apesa understanding knowledge compréhension ya kobe ko comprendre message oyo na ko partager na bino siko c'est bolamu na nzambe batela bino na singi na kombo na tata pe na mwa pe mo santo amen bye